conséquence ya la brune akozala na kimia te pendant 7 générations. Bon? Oui. Akozala na kimia te pendant 7 générations na ye. Nguya wana esprit ya Jani ezali pembeni toujours ya la brune. Et tambola tambola. Ekosala pendant 40 jours. Quel que soit la pundi, ekosala pendant 40 jours pembeni ya la brune. C'est ça azo mérité qu'on perde 7 générations na ye. Ako remarquer yango ce mibali bako préférer pena lisusu mingi. Bengité siko. Soki abengi te makambo oyo nga nazoloba yango ekozala. Akozwa erreur pendant 7 générations na ye. Donc 7 générations na ekozala toujours pourri. Molimo wana ngeza na kande zo déranger milimo. Na monde spiritualité. Alors, si on déranger dans le monde spiritualité, il faut qu'on purifie l'esprit. Oui. Il faut qu'on purifie pour que les paix, en paix, repose en paix. Si on purifie Jani et qu'on vivre en paix, pour écouter tragique, des fins tragiques. À tout beli, à saleli oyote. Quand il y a papa Jani qui est paix makuna. Mais âme na ye kozala pété et kozala la pembeni ya mama la brune a kozala perdu pendant 7 générations na ye. Mbote na balandi tu ya Nosh Kati. Merci beaucoup na fidélité que ça va biso qui mira na kati na mbote na biso. Merci na ba abonné na biso ndenge boza ko s'abonner en tout cas beaucoup vraiment ko s'abonner biso makasi lelo toza bongo na grand maître spiritualité to mi kempe ko sur la part de spiritualité ba mort ya ba comédien fois mort ya Jani et bouger et internet ba version EKI et Zoni yango te ko luka maître mi kempe quand même ko expliquer biso dia kanangila poser la biso maître ya ko tala biso mo lolo to mi kempe ko sur bonjour. Maître Batouba au niveau des parts. Combo ya maître. Combo nani? Combo na ngai Combo na ngai Alirai Akhenaton Toutankhamon. Toutankhamon? Oui, le roi pharaon. Oui, c'est la puissance Égypte. Ok. C'est la puissance Égypte. Nazaki l'Égypte. Namona que non, moi difficulté ezali na mboka na ngai, c'est makina okita. Mais avant la zonga, on rattrapaki déjà mboka na ngai, voire même nazalaki en Égypte, na tika ki on a rattrapaki mboka na ngai tant que zaki na ba match pour na rattraper yango apende na zwa porte na zongela. Mais tout ça va match to ya mind économe moko to bika yekuta travailler plus mingi na côté Côte d'Ivoire. Bengaki yo sala yelo hote pena. Bon, ngai nazali représentant ya secte du zodiaque. Secte du zodiaque est précisément en Égypte, en Caire. Nazali kuna mingi to salelaka souvent ba Fox na biso les secrets des ingrédients de 7 pouvoirs des pyramides. Ok. Donc ceux qui m'ont match on a au Égypte, on a travaillé en mopo. On a d'abord l'eau des pyramides. L'eau des pyramides, on a un message par Alirai Akhenaton Toutankhamon. Il fait pharaon en Égypte. Yende mutu apesa kinga un message que non, il faut utiliser les ingrédients de 7 pouvoirs il y a pyramide. Yango na meka expliquer président Égypte na saki que non tozali susu na nguya ya haut des pyramides té na minute o nguya o eko poussa biso makasi to battre record ezali nguya ya les ingrédients de 7 secrets de pyramide. Bon ba lingaki ko comprendre ngai té bon yango na lingai na sala nini tilike ezali kuna biso to betaki na bango na lingai na faire voir bango pouvoir ya sens eloko oyo Toutankhamon. Les rois pharaons paient à son âme. C'est nini ingrédient oyo et résoudra ba problème ni. Bon, ingrédient oyo ezali les 7 pouvoirs du monde. Ezali pona d'abord ezali pona guérison.
ya maladi ya moto oyo oza na maladi yo botaka te oyo ozali na makambo ya baparalyse oyo ozali na makambo moko maladi banda esilaka te ozali na moyen ya financement mosala ezombuye yo oyo badocument ebungaka wana babiro oyo eza lokola ozolamba madeso mungu osi eza ingrédient ntango ozangisi mungwa ozangisi ndeni ozangisi céleri ozangisi ail tout consort est-ce que soupe wana ekozala na sens donc c'est ça il faut mettre les ingrédients c'est ça yango ingrédient oyo ezali mpona solution ya nyonso ezali na contact ya disodiaque contact disodiaque ezali na pouvoir ya tous les esprits du monde pouvoir ya tous les esprits du monde voire même Jésus-Christ asalelaka yango voire même nani Abraham ipasalela yango mais maître tokende moi nini tozomona comédien grand artiste ya mboka na biso Jennifer Yakofi je pense que une nouvelle wana oui na angle spiritualité oui bino bozomona makambo ndenge nini vraiment makambo wana ntango nazwaki nouvelle na yango nazwaki yango na telefone namekaki koconsulte na comprenais que ezali ndenge wana consultaki monde en astral monde en les esprits na consulté bapesi ngai vraiment horaire nyonso ndenge ezalaki horaire wana ezalaki ke non artiste na biso Jani azali victime ya mwasi na ye oui voilà madame Labrine elle est consciente ayebi bon nayebi ete yayebi ngai te mais milimo eyebi yo eyebi ngai eyebi mutu nyonso donc ngai naza basé na milimo naza basé na sept les esprits oyo ezodirige monde yango ememelaki ngai message que non message oyo boza na yango posa ezali que non il faut qu'utiliser méthode telle na les ingrédients du secret du pouvoir du pyramide datilizaki yango bapesi ngai badonné babimisaki ngai badonné nyonso mama Labrine azali coupable na mort ya mobali na ye azali coupable na mort ya mobali na ye mais ce qui est là c'est quoi eloko ezangaka biso pe bandeko mibali eloko ezangaka biso il faut avoir secret mosusu fo tozala entre nous-mêmes oza nango yo moko voire même tomonaka bandeko mosusu akomi na mwa mbongo azalaka basecrétaire tout ça mais c'est Jani akomi aja na capacité oyo akoki kozala pe na baconseil na ye bon on ne sait jamais bon nayebi te baartiste na biso ndenge nini bakendelaka na makambo na bango bapesaki secret mingi na mwasi mais mwasi na ye ayebi liwa ya mobali na ye ayebi yango nakokosele makambo te ayebi liwa ya mobali na ye soki aza na yango tembe naza prêt ya komettre en preuve maître en preuve ndenge eza musika maître oui na monde spirituel musika na pembeni ezalaka te na monde spirituel musika na pembeni ezalaka te mutu mosusu akozala na Asie ngai nazali awa na bandi kosalela ye bapriere ya problème oyo aza na yango azwa solution eza su musika te tu vois ngai na ye toa pembeni te ya consultaki ngai te ngai nde na consultaki baesprit bapesi ngai programme esalaki ngai mpasi pourquoi Fiat na ngai deuxième né na ngai alingaka ye makasi Jennifer oui Jani alingaka ye makasi asekisaka ye makasi ntango Fiat na ngai ntango ngai namonaki message wana Fiat na ngai mpe abengaki ngai wana azalaki na Égypte Fiat na ngai abengi ngai aspike ngai papa tala est-ce que vraiment na fise non nazwaki mpe résultat wana mais nakosala surtout na ndenge obengi ngai nakosala eloko moko boye na rendre heureuse. C'est pour cela surtout ce pour ma fille na ngai wana nakotaki na ba site esenga na kota na se retrouver à quoi nini lekaki pa ya artiste na biso. Parce que maître tout qui dit yé la brina otala yo azui bakota le maître yo ko ba na ndesini par rapport à la spiritualité. Bon maman la brine par rapport à la spiritualité eloko ngana koloba na il faut ayer baki non eloko salaki ezomona na te mais ezosalama. Oh oui ezomona na te ezosalama po tozali na ndenge to vivre boye tozali na décor to na
physique na corps spirituel. Très bien. Corps spiritualité ils ont un contact toujours dans le monde des esprits. OK. Corps physique ils ont un contact na yo na nga na baninga nyonso. On a corps spiritualité né et pesaki biso to comprendre nini tokoki kosala mpona papa Jani mpe nini mama Labrine akoki kosala mpona tosunga ye mpona kosunga ye boye kosala nini soki mpona kosunga mama Labrine nalobaki oyo ezali les ingrédients du 7 pouvoirs. Les ingrédients du 7 pouvoirs. Des pyramides. Ok. Ezali na pouvoir ya mopepe, ezali na pouvoir ya mai, ezali na pouvoir ya moto. Ba esprit wana nyonso misatu na tangeli bazali capable ya ko réunir 4 esprits o etikali po pesa 7. Ba ko réunir yango ndenge ba ko réunir yango tango basali solution ya ingrédient oyo. Abimiseli biso force ya 3 pouvoirs wana na force ya 3 pouvoirs wana ekobeni biso 4 pouvoirs wana na 4 pouvoirs wana nde tokoyeba ke non programme ya yo mama Labrine ndenge osalaki mpona papa po ya sali mais papa Jani pe azali na ba famille na ye ba famille papa Jani bazolela makasi bazolela makasi mwasi soki ya oti kobungisa mobali bakadaka ye alobaka ti aza na encadrement te encadrement eza déjà spiritualité. Ok. C'est la spiritualité. Tout ça, on a comme si hasard. C'est la spiritualité. Donc, on cadre bon makambuzo salama et zo mona. Très bien. Alors, on a comme on a un yemoko. Ce qu'à se comprendre, aboma qui na mbelité. Aboma qui na poisonté. Ce qu'à se comprendre, te loko ya bomela qui est. Ce qu'à se landa ngai. Akozwa contact na ngana ko expliquer nini ya ko sala. Pona les ingrédients oyo. Parce que maître ndé ya kufeli mobali bongo et senga ba sokola ye tonde nini famille ya mobali baza na kanda na ye bana sengo na ye. OK. So baza 5 ni bale ba olinga ye misatu ba olinga ye te majorité plurielle déjà ba olinga ye tant bazo linga ye te bakoki bazo landa biso bakoyoka nini na oloba bakoki ko senga ngai pe solution. Oui, parce que solution ni opesa bango ndeta makamba boye solution onga na kopesa bango kozala nini e kozala na kati ya plateau te solution na kopesa bango kozala soki bazwinga na contact na ngande na kopesa bango solution. Qu'est-ce qu'on doit le faire pour na pour solution nyonso eza a quand on a une solution nyonso eza a les ingrédients oyo okotia yango na biloko kolia okotia yango na mai na kosokola. OK. Okotia yango na biloko zolamba okotia yango na moto zolambela les ingrédients oyo soki yo tie yango sans condition na yango ne ba expliquer que no esengaka bo soki ba expliquer yango tatozo yango sali yango eza na fête mais soki okutani na les représentants ce que na les représentants qui non les représentants nazali na posa soit tu contact na nazali na posa ya na yeba ningini na kosala pona kosalela les ingrédients les 7 secrets du pouvoir du pyramide nde na ko expliquer que non maman papa na likambo eza na yo okufeli ndeko obungisa kaka bambongo yo olibale yela ko pasi yo ozwaka mukanda te yo musala ozwaka te yo pasi na pasi ma pasi ba ko expliquer yo omoni nzambe asalaki mutu a vivre na paix. C'est ça. Mukili oto zana yango nzambe tanga asali mukili asali biso bato asali na ba esprit nyonso tsaki wana. Très bien. Na ba esprit on nzambe tsaki wana eloko mususu na kobakisa pona ya na place yo lobaki na ba esprit nzambe tsaki wana eloko tobosa ngezani nzambe asali mukili atie tous les esprits impurs na esprit pire. Les esprits impurs eloko epesaka biso pasi na bandeko mususu tango basambelaka bima kende bisika bikauka kende bisika mutatsaki ye wana ye mutatsaki yo pe wana loko tobosana eza lokola yo baboti bino 3 papa sombe lupango yo ya liboso na eleki mibale bolingi te eleki misato avant na lupango na est-ce que ezalaka OK yango wana tango bi les esprits bima kende moi bozo solution ezate basengaka na nzambe apesa yo nguya kolisa ora na yo ozala likolo ya les esprits impurs babenganaka yango te faut senga na nzambe nguya akospike ndenge okosala po nzambe nde apesaki nguya epai ya Moïse na ingrédient oyo Moïse po ezaki na film totalaki yango na film moyen to comprendre que
basalelaki pouvoir oyo ezali te. Mais maître sikoyo ndenge bato bakoloba penaki yana nde eza bongo la brune atiaki mobali na kisi nyonso to yande koloba na mobali yango moni yande kokokisama. Voilà, non. C'est quoi? La brune mpona makambo ya kisi asali erreur. Tokoki kaka kozwaka makambo asalaki te tolobelela. La brune amemaki jani na kisi te. Makambo nazoloba na yo ezali makambo oyo ngai namonaki yango trop spiritualité. La brune amemaki jani na kisi te. La brune amemaki jani na erreur ya kibomwasi. Oui, erreur ya kibomwasi nde esengaki la brune azoregrete place azali. Franchement parlant, yo mona ondeni nazali nayebi yo tozosala makambo oyo ezomonana te mais ezosalama. La brune azwaki kisi te. La brune asalelaki poudre te, asalelaki mai te. La brune asalelaki kibomwasi oyo ememi ene erreur aptape artiste na Jami na kati erreur. Mais parce que conséquence ya ye ozala nini? Conséquence ya la brune akozala na kimia te pendant 7 générations na ye. Ah bon? Oui. Akozala na kimia te pendant 7 générations na ye. Kimia ne kozala soki a trouvé famille à papa Jani, a pesi bango explication pour erreur, a bomi une erreur, a ça dans côté. A pesi bango explication erreur ou ya salaki. A bombati, a lobaya. Qu'on appelle ça confusion, ko toubela. A toubela. Moni déjà tant à toubeli, sur 100% à kozala 50% sauvé. 50% à quoi parce qu'on est à régler un traitement. Il faut pour azali pour esprit à Jani, esprit à Jani ezali pe na orana ya. Zana nguya na ya. Nguya ona esprit à Jani ezali pembeni toujours ya la brune. Et tambola. Et ça la pendant 40 jours. Quel que soit la kundi, et ça pendant 40 jours pembeni à la brune. C'est ça azo mérité pour perdre 7 générations. Bon, ce que vous avez fait, vous avez remarqué que Mibali a préféré pénal Susumini. Oh, la oui. Ah, mais moi aussi, quand même. Oui, kasi kito connaît Kozani. Il faut akende devant la famille à Jani, accueillir ko confisquer. Ko confesser. Aboma qui est na mbelite. Aboma qui est na kisite. Aboma qui est na erreur à kibomwasi. Erreur à kibomwasi wana aiki ko comprendre ngo na sima. Erreur na azo regretter place azali. Akende excuser. Abenga bangata akende ko s'excuser après avoir asa l'effort aluka azana solution oyo. Dans luka yo. Oui, pour na ko désactiver. On a désactiver l'esprit wana oyo kovanda pendant 40 jours pembeni na ye. On a limité famille à Jani ba kozwa temps ya kopesa ye cool basala spiritualité bokoko basokola ye ba kozwa temps wana te. Mais ce qui est à Toubeli devant famille à Jani après avoir à kozwa temps à Luka les 7 secrets des pyramides. On peut ce numéro peut-être numéro d'Angezali plus 243 082 36 74 173. Répétez bien. Plus 243 82 36 74 173. Bon, vous mettre et surtout de collaborer pour un message mettre de collaborer. En tout cas, à Toubela, la famille à papa Jani. Mais on limite ba ko prendre soin na bokoko. OK. Absent kaka Toubela. Ba sokola été ba on a évité so ba pese bolingo wana. Yenda salinde kona bango kenge. Abomi été, atele poisonté. Mais erreur ki bo moi si asali. Ko erreur ndende kwa kei. Azali bendete azamutu. À vivre l'eau comme ça les passe en c'est ça. Mais maman la brine a s'excuser après à cause du numéro na PC so ka comprendre à cause du contact na na ko pesa les ingrédients du 17 pouvoirs du pyramide yango bo so ka bengité siko so ka bengité makambo oyo ngana zoloba yango ekozala akozwa erreur pendant 7 générations na ye. Donc cette génération est toujours pourrie. Mais ceux qui ont eu contact, on a essayé à s'excuser à tout béni. Après Luki, solution oyo. Solution oyo ezali ezo maladie
obotaka te oza na problème ya mikanda oza na problème ya financement oza na problème ya musala oza na baproblème ebele eza mélange na eloko mosusu te eza okomélange yango na mai oyo nzambe asali okozwa yango voir même ofongoli ata ya pamba non okozwa yango ata ya pamba boye ofongoli yango ozali mpona kofaire voir motu nyonso akozala na posa na yango ozwi yango amilion ntango olia yango ozosise yango eza baingrédient ozosise yango ozoloba likambo oyo ezombrie yo ozoloba sur likambo oyo ezombrie yo moins de financement ya mabota ya malade ya problème mama labri naza nango ya problème oyo embriaka motu nyonso azala kimia yo soki ozwi yango soki osise yango ndenge nalia yango ou bien otia yango na mai ya kosokola ou bien avosoka bilamba na otia yango mwa goutte ndambo na mai ou bien sozolamba otia yango na mai ya bilia biloko soki ebelaki otiaki te okotia yango na bilia ekosunga yo eza protection divine ekoprotege yo na makambo nyonso ezali na contact du zodiaque. Contact du zodiaque ezali contact moko Toutankhamon asalaka contact wana abanda kotala moi akobanda lamuki panda tongo moi bimi akotala moi banda journée ti moi ekekota aza kota azaki l'homme vert azaki na race o ngalo tozana ngote Toutankhamon azaki na couleur ya vert vert ya vert neti synthétique o tozana yango azaki na couleur ya nature donc nyonso pa ezaki nature o ezali secret o ezali Dieu le créateur lui-même a révélé que yango ezali ba ingrédients moko tozwaka yango na tombo na ye na kati ya pyramide euta kuna na kati ya pyramide. Ah bon? Euta na pyramide eza na nulle part ailleurs okozwa yango. Mais bato babanga ngo te. Bato babanga ngo te. Na sali preuve ane na li yango ndambo tikali yango lisusu. Donc bato babanga yango te. OK. Ezali pona kosunga, pona kobikisa malade, pona moins de financement, malade yo paralysé. Obotaka te, ompese. O mbasu, o kosu bande banda, o yo zoka suba diplôme te, o diabète, o musala, o yo baboya kabwako na libala. Solution ya les 7 secrets des pyramides, les ingrédients des 7 secrets des pyramides. Voilà. Merci beaucoup. Nous abonner à Nouchka Télévision pour continuer à mettre. Mais allez représenter. Ils ont représenté plutôt pas. Voilà. Donc continuer à représenter des idiots d'hier. Jack Anangila. Mais c'est quoi le représentant? Tout ça dit constamment comme on trop. Chaque année au monde a mis balai, moko. Voilà. Et ça problème ni bino au monde on a mis sous ni. Problème là c'est quoi? OK. Ezali na bande ko belé akokende ko luka po kasser yo. Moni osa émission na ngai. Osa émission bien. Ça ndeko mususu fallait aluka ndenge nini yepa ko sala émission na ye aluka ba contact mutu mususu akokende. Place moko ba ko ese soit oyo sala boy non. Mutu foni nga kozwaka contact na étoile na faut pesa ka yo rapport. OK. Et les ingrédients du 7 pouvoir oyo ezali na capacité tant bandi ko sala ngo ekopesa yo contact na étoile na yo. Étoile nous faire voir que non dans 2 jours accident rosala. Obima. Ce qu'on a na contact na oyo pesa contact na étoile na yo bisa que non dans 4 jours aux ambongo moko ekozala belé mais mutu kingandi akwa ko soanisa yo oko échapper na position oyo et kopesa yo rapport posi contact na étoile na yo na eso bien no asala yango azwaki contact na di zodiaque nzambe alobela mutu te. OK. Mutu akokoyoka voix wana zati nzambe akopesa yo akopesa parole na étoile na yo ne kozwa nguya ya koyebiso makambo. Parce que ba comédien ba sala nini maître. Yango nazo expliquer. Ba comédien loko esala les années. Pour moi liwe et doser ba luka ba yebaka pouvoir ya contact na étoile na ye. Il n'oka kende pas papa moko betiki tchaka pasteur moko sambeli apese loko moko kende te bomi muninga. Bazo bomama na bango bazo zanga manquement de savoir. OK. Voilà. Kozanga koyeba. Ceux qui bazana koyeba bazwa yango siko koyeba ezali awa. Connaissance. Yango.
ezali na tous les secrets du monde aza ye moko badilwaki kaka na mai oyo eza naturel nzambe asali mais monte so pasteur pe bako sambela pe mutameli nguya nango esili te boye ata pasteur soki aye na pesi mode d'emploi na yango na pesi yango OK ça yango ba guérison oui bato babiki pe bakobika na problème oyo aza na yango akopesa ye tozwi contact ya mutu wana na étoile na ye après avoir nzambe oyo asali likolo na se bakospike oninge yo soki kosolela na nzambe fo baspike oninge oswana nzambe nzambe aswanika te ye tata nzambe kumisama asanzolama akumisama na problème nini asali nini ntango yo botamaki ozemi na yo botami inge est-ce que okumisaki yo luka savoir na yo après avoir koluka savoir na yo ezali les secrets du zodiaque les sept pouvoirs du zodiaque nde yango ekopesa yo pouvoir ozwa contact na étoile na yo nzambe aza na temps ya koyebiso te asunga yo aza kilo eza makambo na ye ata biloko oyo esalaka deja nzambe abongisa mokili na nyonso nzambe asalaka oyo ezali les sept pouvoirs du pyramide. Donc on a 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 7 OK. Lundi, il y a un pouvoir. Mardi, il y a un pouvoir. Mercredi aussi, il y a un pouvoir. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a un pouvoir. Au Koye, il y a un pouvoir dans le sens. Ce qu'on dit que c'est les ingrédients du pyramide. Donc on a contact étoile na yo. Si on a contact étoile na yo, étoile na yo e bando rappeler ba makam o ya bien té, o yo ko kima, o ya bien, o yo ko sala. Et ko rappeler nyonso. Et ko rappeler bo mengono ndenge ko yela, et ko tinda ngo yo te ko kende luka moto moko boye, abando salo soki na sokolo, abwa kelo soki nini, asalo soki nini non, o komi na solution pembeni na yo. Donc orienter yo kaka ndenge yo ko sala. Mais un guide les représentants, pardon, quand il y a Johnny Roya, semaine prochaine, c'est bien sûr par rapport à la spiritualité. Bon, c'est là, bon, ça va prier, encore en gros, tous les canons qui me sont les canons qui m'ont baba, pour mais aux en non, pour Ezali, ça, mon boy, dans le monde spiritualité, ils ont essayé. Moli, moi, ils ont quand des autres dérangés, milimo. Dans le monde spiritualité. Alors, nous autres dérangés, milimo, dans le monde spiritualité, il faut qu'on purifie l'esprit wana. Oui, il faut qu'on purifie pour ekende kopema na paix, neto baka va en paix, repose en paix. Si on purifie on te molimo jani et qu'on vivre na paix pour écoufi tragique, des fins tragiques. Écoufi subitement. Il faut ça koufi déjà. Autre mesate, il faut qu'on purifie molimo wana corps wana. Il faut qu'on purifie. C'est ça qu'on a dit bon, purification, prière, ezali puissance ya musika. Na yim tu ebisa yo. Mutako za nazi na France, ana pour sa solution. Ceux qui a contacté na numéro na PC, donc expliquer ninga osala pona achat ezali bako akosomba biloko bako tindela yango. Ya kozwa ngo bako pesa ye kaka ba norme. Ya kosalela yango. Mutu akozwa yango norme bakopesa ye ndenge akosalela yango akobenga akotinda mutu so abenga pe pour solution oyo azwi. Mais monique maître nani les représentants ba comme desi na mambo belé investi mambo oyo ba mama desi ba ko banga voilà. Quand on parle de vrai, il y a aussi des faux, c'est ça. So kokutani na faux des fois okozala na sengo susi ya koyeba vrai. Mais soki ozali na posa ya guérison okoluka troisième fois posuka. Troisième fois na okoluka yango na mayele sikoyo. Okotala ndenge bato bazoloba. Okotala ndenge bato bazolinga baspeaker. Nazoloba bien. Eza mélanger le musutu. Eza seulement yango. Les ingrédients du 7 pouvoirs du pyramide. Ça seulement yango. Oya kozala na posa ayeba oetikali oezali plateau. Oya ko contacter na numéro autopesa ki 082 36 74 173. Oya ko contacter
alingi quoi yeba approfondir qu'est-ce que je dois les faire pour na makambo na nga boye nabi tous les problèmes réisolés nakoloba te mais nazali na solution ya kopesa bato pe nazali na solution ya kopesa na voir même na bato ya mbaka na plateau. OK, oui na PC solution ake kosunga. Voilà, bato wata biso de partout na nous sur la télévision, to qui déjà vers l'affaire réalisateur na ko signaler na rappeler bato na numéro plus 243 82 36 74 173 sous ba bengi mbamo baji les représentants tout en cam. Téléphone ezala pas bureau te to téléphone ezali pas na ngamoko donc tanga zwingai à se présenter alors les représentants nakoyoka ye nakoyoka posane na orienter ti na solution oza na Chine na Japon na France na Inde na Congo central na Mbujimai na Bukavu partout dans le monde. Voilà, les représentants pendant bateau baza déjà dessiné na mamaboue qui a son beloko ça la bouée to va faire prier pour mambo si mané bateau baza dessi face à caméra ce personne na mambo peut-être to ngeto lo bateau il faut que tout na to tunyote oko profiter pe ya ko lo bango bana moko bon na batu oyo bazali dessi na makambo oyo si ba moni na ba émission tout ça na pesi bango dernière chance ceux qui première fois a tenté deuxième fois ceux qui deuxième fois a tenté troisième fois a souka la troisième fois mais la troisième fois a zwa numéro oyo na pesi abenga asalela secret 17 pouvoirs du pyramide. Voilà. Travail na yango première fois pas ya mutu akozwa kaka akosomba oyoyo azwina ba précaution ba kopesa ye mais kozala gratuit. On a mbala mutu nyonso kobenga mbala liboso pona problème nyonso azala ngo ya financement ya malade ya mukanda ya tout consort ya musala akosomba kaka biloko na ko orienter ye na oyoyo mais traitement ekozala gratuit. Après avoir yemuta koyeba tango kozwa résultat na ye nina kosala pona ngai. Voilà, merci beaucoup les représentants. Na bité soza na message européen ça mama la brune pesu ya suka mama la brune na koswa na boye mama yo te muto bomi ote poison te ote mbeli te mais c'est que là obomi na erreur ki bomwasi oyebe erreur ki bomwasi biso pe erreur ki mobali mais loko na kosunga yo tout bela na famille ya papa Jani. Mais rare oyo zo comprendre salaki et en plus numéro na pesi pour toi tout beli pour luka ozana solution oyo yo po am ya papa Jani tango ba kokunda corps na ye am na epe ekende vanda na ake vivre en paix so iba a tout beli a saleli oyo te corps ya papa Jani ko kende pe makuna mais am na ye kozala pété et kozala na pembeni ya mama la brune a kozala perdu pendant 7 générations na ye. Okay. C'est ça. Merci beaucoup les représentants. Je pense que Tomi dans ce cas il y a émission sur mon lelo. Biso dozana biso sur mon pena mambezali ya koloba. Oye toyamba maboko pour les pena et puis tozali pena guide. En tout cas merci beaucoup na Alain de BCBG pour l'assistance et puis na déjà kanangela pour na image ya kitoko boye. Bosi déjà numéro ya les représentants ba prom news tozana ngo. Mambezana ngwa ba solution na bino. Et déjà, donc, vous contactez Maître Bozala, jamais d'ici, rendez-vous prochain numéro. Au revoir. Au revoir.